garçon na biso wana mwana ya pauvre visa. Oh, Davis, voilà mwana image à Ninette là. Ouais, mwana pauvre visa, écoute tout ko ba azala est surprise, taza surprise na les amis de Diana, mais azala est peut-être surprise parce que bande comme sousou ba mona kaye. Surprise pour na bateau ba moni. Pour na bateau ba moni lelo na les amis de Diana, aza parmi pe bana na biso o baza parmi les amis des orphelins, ba maman ya ba orphelin pour to mbenga ba maman orphelin pour to za biso monter to za penza plateforme mobimba. Ah bon? Paix à son âme. Manager en tout cas wana vraiment za ki star on a dit que bato be na banda ko ba ki miteme zoki miteme yo ki passe mais manager botela biso bana une fille wana bo mona docteur munganga na vanzi wana mwana ya pauvre manager ye wana jeune fille na ya liboso. Donc ezala le quoi surprise pour na biso ndenge na bino na ba ndeko batala biso donc to bakisi mon ke to baki ke te biso ka nde to ke na otala bana to benga pe bana na biso ba pusana. Moi que bébé na biso te présenter na biso yete po ye déjà aza de tous les jours de tous les tas Berli te wana pena bébé na biso voilà bébé de nous bébé à maman Diana Makila bébé na biso ye wana donc bébé Berli ye écoute aza de tous les jours donc ye aza to benga ke point final donc ye na atata longo ye aza number 1 na nyonso o ba parents na bango bazala na bango batika lokwa ba tuteur na bango na bandaku na bango ya famille. Tobaki biso les amis de Diana, les amis des orphelins. Toroluka moi quelque chose na ma coquine biso parce que eza lango pe mingi te moi symbole to bakisa quand même na Minerval ya bana nde yango raison pour laquelle to bengi moi na Diana Makila ndeko na biso Diana Makila moi na ya grande sœur na biso visa pas moi to bengi pe moi na ndeko na biso manager enveloppe. Toyebi que peut-être eza nango ya ibelete eza kaka ya muke wana mais toyebi que ya muke wana ekosunga bana biso parce que classe sezongaki eza ke loko moko to kosomba ba kaye to somba bi ba stylo to somba nini to ketike la bango mais le quoi déjà classe sezongaki déjà bana basi ba banda classe yango to pensa ki to bité to zwa kaka enveloppe to pesa bana biso peut-être lemso ekosunga bango na compte ya Minerval na bango to yango moni to bongisa ki mo ba enveloppe wana esunga bana biso na robana na bébé na biso Berli. Bébé Berli. Bébé Berli. Bébé Berli. Azara de tous les jours de tous les jours. Il y a Berli. Il y a tellement combien de temps s'il vous plaît. Moi on a pas message français hein. La émission. Moi tu as message français toi malinga là yebina uti. Mamuska moi Berli na ndira ko mulai makasi. Oh mulai ko kalaté ka bientôt là. Enveloppe Berli so Berli ko sungae na moi compte malgré tout ezana ngo belé tende to loba ko sungae donc voilà et on te pesi yami balé to yebi susu pesi bébé na biso Keren ya keke amona na loba na ye penate aloba na ete telema ba mona yo ba mama ba mona yo ba mona peke non ozui enveloppe na yo parce que ezaka raté que non les amis de Diana oyo bako mona eza pe na ba maman mususu ba papa mususu o pe banda luko bazana kati ya les amis de Diana te moi na biso ya biso visa oya visa voilà dans mon visa donc voilà et on peut te remettre à colis maman na yo maman jolie l'aime souper maman jolie azana moi quelque chose ya oloba parce que biso d'habitude olinga kutu ko lakisa vraiment bana te. J'ai à remercier ma maman avec la geste qu'elle a fait. Qui dit la bénisse, elle soit tellement bénie, c'est tout, j'ai pas trop de choses à dire. À chaque fois, tant on a mon les amis de Diana et Tiarangama et Miso, parce que on a yé moko Diana, ils ont caractère au yé moko Diana zalaï na on. Bané ko zo soin bana, ba délaisser. À cause de la parents na ya papa na maman na ye mais so atali kaka mona ebisinga nao amoni na somela mona ni lamba bona ne po sala bien pour ngape na zana bana un jour na ozalate na ebi muta ozaswa bana ngate elle disait ça mille fois ata yebi mwana wana te na nzela akoyede kaka mais likolo nango fa bakisaka ke na yebi te eranga na kozalate nana ozaswa ya bana ngai yango tant na les amis de Diana na mona yemoko azaki respect azaki bien donc azaki moi malamu ko perdre ye
ba qualité na ezalaki ko perdre une fleur d'âge boé, ça fait trop mal, mais c'est pas nous qui décide, c'est la volonté de Dieu. Nzambe a décidé ka apesa ekimia na yebi katiki orphelin moko. Puis musala média donc ngama mutali bosso on encourager si tu bosso sala na vie na ye. OK. Ngam na pesa musala. Oh. Et mission bosso sala na vie na carrière na ye mutayamba ngai. Donc c'est un petit tiers pour na ngado ya j'ai vraiment dit. Dans un petit tiers où vraiment donc kubana na bakoko na ye. Ti na mwana bango asuka. D'abord il y a des faits donc voilà vraiment leki. Nanga vraiment leki yanda ku donc nazoli la makini c'était que petit tiers à koufi. Donc d'ailleurs na mama média. Donc azaki belé muto bazana pomme na fleur, je crois pas. Les anzela ya bisonyo so c'est la volonté de Dieu. Kobotama ezalaka volonté ya bat mais koku feza nzambe mo a décidé. D'abord so nazolo baboye nazana na passe na motema parce que Flore aza mwana nga na yebi eka na monde arte. Flore aza petite sœur nanga. Abenga nga kutu mama Lisa. Parce que aza mwana mo boye to koli na ye place moko. Donc to koli ensemble na ko loba. Donc pas nga Flore aza mupaya te, aza penza leki penza ya ngai. Donc parce que to sakana, to tambola, donc aza vraiment petite sœur nangai. Les amis de Diana otoza borné kato ezato ça makambo ebele o ya minene o ko sepelisa bino donc bolba non eloko vraiment biso moko na makasi ande po makasi na makasi mso to kokate et on tia toujours nzambe les devant yem ta ko conduire biso nyonso donc les amis de Diana toza ba surprise ebele. Love is crazy, love is Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
Bonjour à toutes et à tous. Tozali awa na Kasavubu. Toye na eloko moko lingi ko salama awa eloko ni très bientôt là beaucoup découvrir yango. Ezali bongo les amis de Diana Makila au chaque fois ba mesana toujours ko sunga pe ko zala ensemble na ba orphelin yango lelo to ye lisusu ensemble biso na mino to ko découvrir nini et les cas lelo na droite nanga na Ange Maïcha Love, bonjour. Bonjour Mirakiamvo. La montre toujours en forme, hein, na moni ba jolibilité Ange. Dieu fait grâce. Non ko la nga nega Ange na ngai. Vraiment. En tout cas, na moni lelo bobengi biso obika ka le ko Mirakiamvo. Toza na posa lelo boya ko visiter biso po. Toza na message mo tozo pesa. Lelo message oza nini obolba ke ya surprise. Bon, en tout cas, autre que le bateau Pambolina Nzambe, parce que ça a mettre à temps et à circonstances, par rapport à Ndenge Tobongisaka, Maram Nabiso, les amis de Diana, Bande Union, Sobaebi, date anniversaire, les amis de Diana, et Zara date anniversaire, au Baebi, Star Nabango, Ndekonabiso, Diana Makila Mascotte, Atikara Biso. Comme Balobi, l'artiste ne meurt pas, mais il demeure à travers ses œuvres, et surtout, Ndenge Pelissus Nasimanango, tozanga bana donc yaki biso ba parents ya bana on a payé tozali anja koza telelo ba parents ya bana nanga ba ozala donc c'est ça de idée la biso e bandaka wana bande ko nyonso ba so alanda biso pour que tozonga te ba ibinde idée na biso e bandaka nde bande muso ba kanisaka to kola tsamowe to ko sala bo biso sko to yaka kanisa kete to ki ko latisa ye akei na histoire esili mais avec bana oyati qui se totala bango atana lipa ya pamba et koza pe malamu mingi nde likanisiane yaki et likanisiango de plus en plus to salango na bana na biso oyo ezake bana ya Diana Makila to salango mingi na bana na biso to yaki ko raisonner pourquoi pas les amis de Diana to comme les amis des orphelins. On a beaucoup des orphelins oyo ki to benga ba orphelin kana kombo hein parce que y a kombo mais baza ba orphelin te parce que ba parents bazali o bazo beaucoup la bango bazo zwa bango tamsu kolega kutu ndenge ba parents na bango propre bazalaki et ndeto kanisa ipona bana mususu ya bande kona biso oyo pe bakenda bana bande na biso oyo pe bakenda na kolo ba déjà mwana na biso zawana ya garçon na biso zawana wana mwana ya pauvre visa. Oh, Davis, voilà mon image à Ninette là. Ouais, mon pauvre visa, écoute tout le ba, azala est surprise, t'as surprise dans les amis de Diana, mais azala est peut-être surprise, parce que bande comme sousou, ba mon akaye. Surprise pour na bateau à moni. Pour na bateau ba moni lelo na les amis de Diana, aza parmi pe banana biso o baza parmi les amis des orphelins, ba maman ya ba orphelin, pour te mbenga ba maman orphelin, pour tout ça biso monter tout ça penza plateforme mobimba, tout ça na ba maman o to tambusana bango likamboyo. Banu so a bibish to seku au pas avec camarade moko ya Diana Makila tozana bango pe ba champagne bienga tozana ba on a kati ya les amis de Diana ndetko ndeto ba ram sap moins ko da ke longité to sala moins fort ndeto lo ba kite ndeni te to kanisa ya na biso kulutu na biso o to talaka na TV atika ki pe mais quand même atikela ki biso pe mwana photo penser pe na les amis na mwana wana ndi ba mama pe ba mona ki likanisi ba mama pe ba sepela ki OK tozana ba ne belé mais le quoi to ça la petit à petit tant de vandi ba mama en tout cas maman Joséphine place azali nzambalo la apambola na maman Chantal Kama ba maman ba ki ko kanisa biso ba bi mais on a star moko a sepelisa kape bino a sepelisa biso monde entier to sepela ka star wana banda kufa kenda to tikala isusu koyoka kombo na ete to yoka to yebi ata histoire na ete
ndeni boko ke sekusela biso pe te botalisa biso pe soki atikaki pe bana toyeba quand même pe bana wana oyo star wana atikaki. En tout cas eza surprise mpona bandeko ebele koyoka kombo ya star na biso asepelisaka biso eza star na biso manager. Ah bon? Paix à son âme. Manager en tout cas wana vraiment zaki star on a dit que bato bena banda ko ki miteme ezoki miteme yo ki passe mais manager botela biso bana manager tikaki bana yango ba mama bakanisa ki balobi bolukela biso nanu moi bilembo ya manager li kende na lobinga muna muni char de poulet biminga nanu parce que paix à son âme vraiment zaki star nene bato belé balingaka grand comédien dont on perdant vraiment tika trop. Et tant que Lukaki, comme tu as déjà na contact na petit frère né propre. J'ai des lois, yewana madoki, yenda tikala papa ya bana, yemo pazasta, atikala papa ya bana wana, nde to Lukaki ba contact na ye, to zuye, et nde to lubaki papa to a besoin tout le monde na bana manager. Manager atikala ki biso bana peut-être papa j'ai des mots loba parce que le loi il biso grande fille wana bomo na docteur. Munganga na vanjuana mwana ya pauvre manager ye wana jeune fille na ya liboso. Donc eza le quoi surprise pour na biso ndenge na bino na ba ndeko batala biso donc to bakisi lisusu bana moko malgré baleki na yem bayete pour ba moko za na voyage lisusu moi contre à classe et sali ke ya ayete mais ye yaya aye eza juste ka tout poto mona image quand même ya manager wana ke tozara na mutu moboye. Yango moni to profiter ko lobala ba maman oyo asungaka ba orphelin abombisa nzambe derrière ba action ya boye neti biso batunde to sala on a les amis de Diana en tout cas tozela na biso lo monter tozala ni soutien ni sponsor ni eloté mais voilà ba maman biso to va so musapi mo esko la elongité o atie 50 o atie 10 o atie 5 nde o mona tozo sala quand même moins fort wana ya kusungaka bana na biso ozo mona mais journal lelo na moni les amis de Makila, namoni boza n'était belle namoni ka présence na 4 personnes ou 3 namoni Ange, namoni Christelle, namoni Jolie aller lopé ou pas kuna côté. Ba mususu ndeni bazate. Bon, ba mususu bazate vi contre état na bango, o pe bazangi c'est comme si zaka 2 personnes. Sephora na Niki. Bazaka 2 personnes on koloba bazangi en dehors bande mususu bazali banda. Vi ba contre-temps na bango peut-être yango présence na bango monyango te mais ata bazate biso to représenter déjà eloko yango auto salaka donc on ngo lobby que journal lo bosali yango l'occasion ya kokanisaka bandeko o bakenda bana na bango nde bo ba ko soutenir bango fanda bango ensemble tam su ko li ensemble tam su mo enveloppe mais groupe yango bino bosalaka ba moyen na bino bosangsaka ka bosangsaka mbongo ti ekokoka to peut-être so bongo organiser bosangisa mbongo. Bon, to sala katona ba caisse na biso to kolo to ba 5 caisse na biso to chaque fin du mois et puis les amis de Diana et tambolaka à chaque fois to préparer descente to sala occasionnellement ce occasion mo ezande to ebike bana na biso ba uti kozonga ba classe ba fin de l'année ya bana fo balata moi ba maramnyo surtout oyo ata to sa nyonso te mobimba te mais moi ndambu oyo moi na nyonso za na besoin présence à parents. Aux mon anniversaire na ye moi na nyonso za moi likambo senga ke moi parents assister moi muke na moi ba occasion anande biso sala rake c'est to informer to yepe to assister bana biso pour to sala rango déjà mais lelo ce comme que to ba ki ke biso kande to ke na tala bana to benga pe bana na biso ba pusana moi que bébé na biso to présenter na biso yete po ye déjà aza de tous les jours de tous les temps berli et voilà pena bébé na biso voilà bébé de nous bébé à maman Diana Makila bébé na biso ye wana donc bébé berli ye écoute aza de tous les jours donc ye aza to benga ke point final donc ye na ata to longo ye aza number 1. Donc c'est ça. Na gauche ni na mona côté ezali grande sœur. Wana ya Lili tout le monde va bien Lili déjà Lila Zalaka. Voilà. Il y a pas Zali. Dans la grande sœur il y a Evina Zali et pas les amis de Diana mais comme Azate Aza Yaya Zapena ba préoccupation na ye peut-être absence na ye mais déjà il y a Lili a représenté Yaya a représenté presque tout le monde. Mais la carte les amis de Diana Makila lokola Diana zaki moi si donc bino pe besoin ba mbalité.
bana mibali eza mabe te papa nyonso abeta porte eza na polele porte eza na polele so sepeli okoti na okotalanga bete Christian okotalanga ko mais place olona yango yo vraiment lizo mbala balina okota yango yo papa Jude Iluwa les amis de Diana yango yo eboya mutu te lo bate ko bande ko ka bali banda mboka te ozano awa pe na kisasa okokota kaka pona ko soutenir ba orphelin. Ok, poto que tout trop vite na mini que to meka peto moi car mbala mo siko na minute oyo yebisa biso tonto comme étape nini siko eloko ni to yeli awa bana bo pesa la bango geste to ni to meka peto so la question là tuna ma Christelle to ma Lisa oyende trésorière ya les amis de Diana voilà yende ya bomisa mam nyonso akabo permettre ngana telema c'est tout à fait normal et tout à fait normal. Nabana Christelle to nabana Lisa nabana na Christelle hein Christelle côté les s'il vous plaît hein voilà boteni biso regarde te salaka bongo biso musala biso ko loba ji de nengwala te na ni na chaîne minutage salaka minutage sera peut-être minute bo bengi biso salaka 10 minutes salaka bongo te faut expliquer biso lelo to moni mwana ya visa to moni mwana manager mwana biso pe na sima mwana Diana azali lelo makamini surprise no bomoli biso po ta surprise te yebisa biso maman. Bon, merci Mira na question posée nga biso les amis de Diana les amis des orphelins to élargir ni na biso to bi bon tozo sunga parce que to ebi ke li futi uta e pa nzambe tozela e pa mutu te parce que biso moto bimisa bambo na biso 1 franc na ba maman oyo bazali banda mboka lelo surprise oyo to bombeli bino eza nini bana biso bazongaki classe na mois de septembre ezaki le mois passé alors tozwaki mois contre-temps parce que tobaki avant rentrée scolaire to mona bango mais par rapport à l'occupation biso nyonso pe toza na les amis de Diana toza pe ba parents eza pe na batu mususu pe o ya poto baza pe na bandeko baza il faut que no ba scolariser bango même na poto pe kuna bana pe bazongaka na septembre classe raison pour la s'il vous plaît. Donc raison pour laquelle tolobaki na nyonso ba parents na bango bazana na bango batika lokwa ba tuteur na bango na bandaku na bango ya famille tobaki biso les amis de Diana les amis des orphelins tokoluka moi quelque chose na makoki na biso parce que ezala ngo pe mingi te moi symbole to bakisa quand même na minerval ya bana nde yango raison pour laquelle tobengi mwana ya Diana Makila ya ndeko na biso Diana Makila mwana ya grande sœur na biso visa pas moi tobengi pe mwana ya ndeko na biso manager donc c'est ça. OK na mo futu kende na vifa likambango hein to banda liboso na mwana nini liboso eza mutu pesa enveloppe na ye oui eza que question te que non il faut to banda la mwana boy non te na lobika ke eza ndeni mwana mwana aux enveloppe na ye aux enveloppe na ye mwana aux enveloppe na ye et lo moi quelque chose ne ya muke to bongisa ki eza na kati enveloppe et bakisa la mwana ndamba minerval oyo pe ba parents na bango bazala bango ba futaki déjà to ebike mo ba compte ese pesa même biso moi to pesa ta moi coup de pouce na minerval la bana biso lo quoi déjà to zo mokano ya kosunga ba orphelin na biso. OK na monto ki ne kambala moko to bana wapi to bana wapi to bana mwana wana zela ezo to zela maman trésorier Lisa akei kozwa yango to zela ezala pena malamu mingi sika kolona yango yo esika pena kolona yango yo na profiter ata son micro nanga aba olobi li fute uta panzabi voilà to mesani ko kende ko benda ba concert ko kababa mbongo ko boka mbamo na mo pao mais soki okanisi selon la Bible ozali ko pese pas orphelin ozolona Gide na epa na yo s'il faut côté téléma s'il vous plaît voilà pour les gars moulaya Gide yo sala ki bongo mutu pena manager donc relative tabi mutu yani mutu na kati leki ne penza kati n'est-ce pas o kati ngande maloba bete biso mo masolo mpe manager ça fait combien de temps na mabele depuis 2013 donc 10 ans déjà depuis 2013 le 2022 2023 10 ans 10 ans ma de Pakenda c'est ça tout est basiko yo
mwana na biso o manager tika bana manager tika moi liboso za âge nini ya mi ba âge nini ya mi sata âge nini ba tika bana combien? Bon, en tout cas âge c'est pas important, mais ce qui est important bana baza 3 au mokili mbembeyebi. Tous en a la grande aza pembe na biso Keren et puis Keren s'il vous plaît. Petite sœur naye Azali, sauf qu'il y a qui classe maman na date petit frère pas ça mais petit frère za na Angola. Donc moi na suka ya za na Angola na maman na bango. Jojo ya za kuna na Angola. Ah bah ça 2 personnes. Moi quand dans na classe à 3 midi fika za mo école azotanga eza moi logique moi trop donc ce moi na qui classité. Donc je mon qui classité ba punition nango wana ko futa ngo eza moi passe donc. Yango absence na eza cause eza ka pour Kentik c'est fini. OK, Keren azana na classe nini? Keren aza déjà infirmière, aza déjà la moni loko la Bible so baloko yé moko lobaka to lobisa c'est pas grave. Bon, yé ya ko lobanité. Dans le roi papa zo loba déjà moi lobisa té. Ya ko lobanité. Vraiment. Kokati mama TV aza innocent nango do ata kunde to ta caméra boy. Bon ezaka po aza na papa na bango à occasion pe ya journaux to ça et puis aza na peme na père ya moni azo ma caméra wana. Donc vini za TVT. La vie za TVT. Je pense que le quoi déjà na zana yo. C'est mieux caissière le quoi déjà et ça y est déjà. Abandaka et pas nomba mon quoi et pas la binomba mon. En fait, ta papa, toi, ta maman, ta moi. Non, ça dérange pas. Ça dérange pas. Même pas même la boca moi, même la boca papa, tout ce qui est important. Je sais que c'est Azapio. Présence à moi dans plaisir. Ouais, puis Azap. Lisa. Parce que Lisa on a zolo bazoya na yewana te. Na qui vont des aïeux. En tout cas, s'il vous plaît, Lisa Yaka. Tout dans moi temps, c'est ça non? C'est ça. Oui, on a lobby. On a le mira. Yo ça no elo yo ngo sala na. So sisi ngamo na ebinde na osama ngamuna. Ben so sisi na yo. So sisi. Na jide au sol na joli. Ya Lili après ngamo na ebinde ni to sala. Ni to sala. OK, to ke no pe ande ngwana. Ça va. Na pas na yo. Star. Comment na ba makambo ba osala ojo. Ba comédien ebele ba tikabana. Banana le bazar négligé totalement. Interpelloni. Bon, franchement, je savais pas que Rose allait boyer. Moi, je sais, mon avis, que non, ma soeur n'a pas bengaï, bah, on a posé à moi, na, mona, que non, j'ai des toits, on a posé à moi. Est-ce que tu es mon amour, bon, ça dérange pas, tout ça, les forts, tu es en amour, mais, na yo kutao na moniawa. Bon, c'est normal, autrement, ça les a, et puis, tout ça. Non, il va occuper, jeton à bio pour ça, c'est comédien. Pour occuper quoi, emboîter les pâtes au côté de la gauche, pour boire quel lieu pensa. Ce qui n'est pas bon, on fait maintenant, on a eu qu'on boit intéressé parce que le long on a zalé penga pen on a pété. OK. Comprends le long on a pété, puis surtout que non, on est on a vraiment boit. Donc pour nous ça la na les canaux TV boit, ceux qui managent dans les quartiers. Ouais, donc on a zara jouer, donc grand frère des femmes t'as ngai. OK. Il faut ta côté singa na cop, oui, après singa formation na y, puis après singa branchement, doit bimi singa fait na musa batu ouais. Voilà. Donc na ebia. Oui, biko, c'est ça. On a plein ta kala na bino. Il y a ba j'ai côté. Tango wa to se wana bumbu kuna boye. Et da manager donc na ba njata tout ça. On na ebia. Voilà. Voilà, moi déjà côté trésorier déjà. Trésorier ça qui déjà. Na déjà basaka musana mba mokolo baki nazela osa musana. Ouais, musana ngana ina sala sikoyo. OK. Eza ouais, à manger za nango. Eza kaka Kamamena na botala ye. Eza kaka moi enveloppe. Toyebi que peut-être eza nango ya ibelete eza kaka ya muke wana mais toyebi que ya muke wana ekosunga bana biso parce que classe sezongaki eza ke loko moko to kosomba ba kaye to somba bi ba stylo to somba nini to ketike la bango mais le quoi déjà classe sezongaki déjà bana basi ba banda classe yango to pensa ki to bité to zo kaka enveloppe to pesa bana biso peut-être les mso ekosunga bango na compte ya Minerval na bango to yango moni to bongisa ki mo ba enveloppe wana esunga bana biso to yango wana na ina banda na robanda na bébé na biso Berli bébé Berli Berli bébé Berli azarade tous les jours de tous les jours
Ya Berli. Ya Bertelema combien de temps de vous s'il vous plaît? Moi on a pas message français hein. Moi tu as mis français toi malingala wa yebina uti. Mamuska moi Berli na ndeka ko mulai makasi. Oh mulai ko kalaté ka bientôt là. Enveloppe Berli so Berli et ko sungae na moi compte malgré tout ça na moi belé tende to loba et pesa makiata continuité voilà les problèmes té solde ya mwana les problèmes té do ya mwana et ko sungae donc voilà ya on to pesi Yami balé to yeli susu. Pas bébé. Non, c'est ma chiko que non mbangu to quand même déclarer faut que ne malembe malembe. Yo lika bat ba loba mingi. Mais la sens que faut que nous maleta aux pesa quand même na joie image toi pour ça. Voilà, pesi bébé na biso Keren. Keren. Ya keke keke amona na loba na ye penate. Aloba na été. Telema ba mona yo ba mama ba mona yo ba mona pe que non ozui enveloppe na yo parce que ezaka raté que non les amis de Diana oyo bakomona eza pe na ba maman mususu ba papa mususu oyo pe banda luko bazana kati ya les amis de Diana te ozomona ba image oyo to la kisango kate po balobi soki gauche epesi droite ebate ozo comprendre meto la kisango parce que ça na batu mususu o baluka kabino ozomona le ba omona bilili oyo bakoko loba yeso bana manager bazalaka bako sunga pe na kati ka les amis de Diana te mena ndenge ya libanda bakoko sunga ozomona voilà donc bakoko sunga ezala bien makasi Keren juste maman basali peut-être vous avez un mot à dire voilà il y a Misatu il y a Givin il y a bébé na biso s'il vous plaît Givin Givin yo ça mon mobalia mika songa s'il vous plaît Diogo moi na biso ya biso visa ya visa voilà dans mon visa donc voilà et on peut te remettre à Koli maman na yo maman jolie l'aime souper maman jolie azana moi quelque chose ya oloba parce que biso d'habitude tolinga kutu ko lakisa vraiment bana te tolinga ko lakisa bana te tolinga pe bana ba loba te au monde moi na tamso que ya mon ba tamsa koloba merci pour la geste de merci ça problème merci ça problème moi les autres pas est-ce que vous avez un mot le souhait merci donc quand non le ban j'ai à remercier ma maman avec la geste qu'elle a fait qui dit la bénisse elle soit tellement bénie c'est tout j'ai pas trop de choses à dire. Voilà. N'a pas trop à dire là. Ama jolie. Écoute muta kala. Écoute na relaxa na ngai. Ma jolie ngara telema. Écoute telema masi pour to mesana déjà. Tia simba okasi. Tia simba. To mesana. Otika pe masola ngozongeli. Yamira ngayo. J'ai d'avis comme on a monoko na yo ezalate. Vraiment tu peux comprendre biso to message na déjà boimo ambiance ezala bongo. To ba artiste. Donc un jour on peut mira ça théâtre na koka. Koka na ozana. Ya solo. Ya solo. Vraiment. Jolie. Oui. Jolie s'il vous plaît. Un mot par rapport à geste oyo bandeko na ope yo poza kata masolango. Merci beaucoup na bandeko nanga na initiative o bazwa nga pe na zaka na kati mais ba pesa nka punition na groupe mutu makasi na pe na sika na liba mais na zongi on nanko donc eza initiative mo ya bien koliesa ba orphelin eza ko bombisa pa nzambe donc voilà nzamba mona bino batu nyonso vraiment o nyonso bimisaki infra na ya kotizaki. En tout cas, nous avons localisé bino. Auto iko loba pa na bino ezaka osengela bino prière. Vraiment, yamina lobeati. Je vais tebele pe ba mona okala bunga pe na media makasi. Yamira. To profita ka media mi salva profiter pe chez Drogo. C'est maman bien ça na émission to sola biloko ana. Nga pe na si solo bato katinga poani. TV to yembi bana te. Te falo ka kamna lobby. Falo ka obi na bunga na media bunga na media. Na lobalika mo bien. Faut tika na lo intérêt na hotel. Ouais masola ba petit donc to zaka masola bana. So na posa na ngozi numéro benga to solo la. Mais oza mamba bana talaka. J'ai d'avis boaka. Na boaka mon frère J de Iloua. Hein? Yo kae mbala pembe. Kae dessin mais ba tchana ba dessin. Tokos. Viens nga matuza na mpanzi. Ange Maisha. Mama na bango. Hein? Lisa. Maman bana. En tout cas, merci à vous tous.
Christelle Zoa. Ah, yango wana kitoko. Pardon Badi. Bato sorti le micro, basa beti matusa na oye na wela yo, na oya koto na kena n'est pas grande sœur. Il n'a pas grande sœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, te déranger mouké. Yo te bu zaza na biso banda kala. Bato ba olanda biso. Tamsu mutumso yeba vraiment année oyo ndo nsoma diana kufate. 2 ans déjà passé, si je ne me trompe pas. Deuxième année. Oui. Cette date, il est cas déjà ou comment? Il est cas déjà. Il est cas. Ok. Juste au bande ko basali pe ba continuer toujours ko sala. Un mot à dire par rapport à ce geste ou peut-être you peut au raisonnable un jour aux aldia au contact à groupe en peut pour emboîter les pas. Bon, déjà c'est pas code sanga mais na préférant observer bon de loin. Je tiens seulement à remercier tout le monde. Nous avons contribué à penser à bango, na bango, na baton na bango, na ange, na Lisa, nzamba mona bango, nzamba pambola bango, abakisela bango sous makasi na ba moyen pour que idée yango et sur na nombre ya bana o na moni awate eloko yango efungwama et comme asumune ni makasi parce que à chaque fois tant on a monaka les amis de Diana et tiarangama ya miso parce que na mona ye moko Diana eza caractère o ye moko Diana zalai na ngo bana ko zo soin ya bana ba délaisser à cause de la zana parents na ya zana papa na maman na ye mais so atali kaka mona ebisinga nao amoni na somela mona ne lamba bona ne po sala bien pour ngape na zana bana un jour na zalate na ebi mutazation ya bana ngate elle disait ça maintes fois ata yebi mwana wana te na nzela ako aider kaka mais likolo nango fa bakisaka ke na yebi te eranga na ko zalate na zo soin ya bana ngai yango tant na les amis de Diana na mona yemoko yango tikanza mamu na bango bisika bazana ba famille na bango bana na bango pe nzamba azwa charge na bango ba fina bango pe zala malamu zana kimia pour que un jour le kwa biso nyonso to yaki voyage un jour bango pe bakokende ba o bakotika la après bango bakoko na bango bana na bango boko nzambe longwa teliko na bango baloba mingi pona ba comédien ke ba comédien bazaka ta désordre bazaka organiser tango zo ba geste oyo ba comédien ba osala eloko nyoko na batu nyonso o ba traiter ba comédien bien te bon mutalobaka oyo azomona na misu na oyo azo vivre oyo ngana moni na oyo ngana vivre na deuxième famille oyo bango ba koma deuxième famille na biso parce que sœur na biso azaki sœur na bango bango pe ba koma ba sœur na biso ba frère na biso pona deuxième famille oyo ngana mikolo na vandi na bango na moni biloko wana te et c'est vrai mutu nyonso azaka na défaut ndenge mona batu nyonso bazaka normal ndenge batu nyonso bazalaka. Toujours continuer kaka. En tout cas, félicitations na ba membre nyonso ya Diana Makila ata ba bazawate bomso bazana ba diaspora et sika bozali merci. Toyebi ke bandiranso ya diaspora kozwa mbongo na poto to pa nyonso bozali ta passe. Ezala ka passe. Soki mutalongol même 10 francs na ye atindi mbongo a passe wana nzamba kantila bino. Bakisa susu ya mingi. Apensama miso ba problème na bino koko ya vie. Merci beaucoup na bino bo continuer toujours musala boye na epatino. Matuza s'il vous plaît, moi na wana to kopusa na koto yo ezamala mingi. Tino matuza acte généré oyo ezapela malamu. Baba soit ça eloko malamu faut betele maboko. Olobani pa likambo. En tout cas franchement net nga kutu nazana nga surpris quoi. Donc nazana juste de la parler et on t'aime singa no ya otika quelque part.
Au moins, on est sur un système à palais, on lit pas par rapport. Mais franchement, ce que moi je peux dire, il faut soutenir l'initiative à Boé. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Et puis, ça met les moutons sauter. En tout cas, moutons sont 50 francs, 100 francs. A pesi pona ba na biso oyo nzamba pambola bango donc abakisela bango mingi ole ba sala ba polémique zanga tina ya ofinga na ba YouTube en tout cas makambo oyo ndepena pour sala yango ko soutenir ba mama oyo ngala ko senga pena mutu nyonso azana mo 50 francs na ye oyo zana okaka ba bengise bana mais eza pena événement moko boizala José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate Bazana mbokani Bazana France mususu azana Belgique ekoma kate oh mais bazali kuyiba ah na lembe na lobi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango bazana France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Hotelelo économie internationale Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku kali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakukutula ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka Nambamba Braza. Na tena baza continue. JB Service akakuna ezali. Ezali leke. Angolais narite. Nanga Angolais bezeli. JB Service. Et par les amis si. na baza ba na biso ba otala ka biso ba papa na ba maman na bango et ça vraiment bien un petit rien au baza nango bazu ba tina ba enveloppe na bango pour na kopesa bana ba kwa mela pe masanga la ba mais en tout cas côté bimi nzamba bakisa vraiment et loko na osenga pena ekola et apena munene neti nga pena s'impliquer na kati wana donc il faut que tu maman ma obligatoire biloko bonne bien exactement kutana na ba osho to mela masanga ozo comprendre zo mo 100 francs na yo cha exactement no côté mo boy bato ba milakisa ba sa ba tapage na bango ne chembongo wana po ba mona te place abonde ba ba bato malamu so boza mo 100 personnes monte que non moi mukie siko bana bazata mo monte que non mona zonga ndako apesa tanzania merci pour na kaka yo bakisa mo 1 franc na yo nzamba pa mola bango vraiment merci beaucoup merci monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale
Simbaka basangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambela yo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, surtout à Renvogue. Ce que j'ai aimé et le qu'on a moni awa. Acte où ba comédien basali na bateau nyonso basalaka na kati ya les amis de Diana Makila basali ya kozwa mwana manager ya kozwa mwana visa et puis na mwana ya Diana Makila ba pesi bango enveloppe pour ba kende ko bakisa na mort à Minerval, bien que peut-être ba pesaki bango te na moment classe izongaki, mais le col a toujours bazaka na souci ya ko aider ba sali yango acte komona na kati émission lelo. En tout cas boyebi bien que monde ya ba journaliste tozali en deuil to yuti bon ko fela moko na biso oyo asala ki pe na super promo ngamira tout ça qui na ensemble Flore Makinisi, elle était vraiment concert nanga tout ça qui na ye tout ça qui émission ensemble. En tout cas paix à son âme. Voilà pourquoi nous profitons encore le quoi tous allez ensemble ba comédiens. Un mot pour na ndeko na biso akufaki akufa pe azaki pe artiste comédienne lokola bango maisha un mot pour na ndeko na biso aiti kotika biso Flore Makinisi azalaka pe artiste comédienne malgré comment sur un micro surtout aux occasions ya ko jouer ensemble peut-être ya ko ayamba yo na émission peut-être ya kotoyer. Bon mes condoléances na famille biologique na Mobimba. Parce que Koko faisait le kamba isengote, le kamba pasi. Azaki ndeko oyonga na yebaki kaka na chronique, mais souvent na ndai pe kokuta nae. Azaki na nkolo bada ndeko mo azaki respect. Azaki respect, azaki bien. Donc azaki mo amalamu. Ko perdre ye ba qualité na ye zalaki. Qu'on perdre une fleur d'âge boé, ça fait trop mal, mais c'est pas nous qui décident, c'est la volonté de Dieu. Nzambende a décidé qu'à apesa ekimia, na yebi katiki orphelin moko, nzamba apesa pe orphelin wana kimia, apesa eba maman, apesa eba papa ou ba soutenir. Donc c'est ça on a encore là. Merci beaucoup. Na mon péché na je le balba kende. Un mot pour na ndeko na biso atiki biso Flore Makinisi. Oui bien, Azaki Moutoyo, Azaki Moupandisango, pour la ba comédien, un mot surtout. En tout cas, ça l'a vraiment passé. De ma part, Makinisi, ça fait vraiment petit tueur. On a eu na 7e minute le bal, le quoi, na 7e na première secondaire. Ah ok. Si qui a eu diplôme naé, comme Gadoua, ti a bandi Moussala naé, donc c'est un petit tueur pour nanga. Puis Moussala média. Donc, ngama mutali bosso, on a encouragé si tu as bosso sala na vie na ye. OK. Ngam na PCA musala. Et Michel bosso sala na vie na carrière na ye, mutayamba ngai. Donc c'est un petit tia pour nga do ya Jeff remonté. Dans un petit tia où vraiment do kokubana na bakoko na ye. Si na mwana bango suka. Da baby ji de fema donc wana vraiment leki. Zo kanisa la makambo belé vraiment atamoko. Il y a un makamouto etali ya média qui a star na yewana ko kana voix pas nanga vraiment leki anda ku donc nazoli la makini c'était que petit tiaka kufi donc d'ailleurs na mamba média donc azaki belé muto bazana pomme na Flore je crois pas parce qu'il y a des filles moi c'est kana kaka azaka na bien lui ezaka nzamba mutape sakabo mo ipe mta permettre atando ki atakisi so nzamba bi que non molimo no qui était to kumisaka nzambe après ça biso est pas récupéré donc c'est ça. Merci beaucoup. OK. Joli Walelo. Monde à Médis allez en deux. Je te coupe sa Flore. Un mot surtout pour la Flore. Vous avez pas occasion à comment on a ensemble. Bon, on a mon émission
mais ngana eno to tutana te. Voilà, mes condoléances à la famille Mobimba. Et Zanzela Bissonioso, c'est la volonté de Dieu. Kobotama et Zalaka, volonté à battre, mais Koku faisait Nzambe moi décider. En tout cas, courage, courage, courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Quand tu es comme une ambiance totale, tout ça qui n'a pas tout ça qui bon gide, tout ça qui belé vraiment qui très bien. En tout cas, félicitations à vous les acteurs comédiennes et puis na bande comme sur la diaspora ou ba kota na kati ya masolo oyo. Les en tout cas acte oyo botika on tout continuer ngo. Vision na bino to projet na bino mbaleko ya bokani bosa soni. Te biso to loba te. On a to bombaka parce que nyonso to sala ka ezala volonté nzambe. Oko loba to la to lamukaka o ezala na sima to yebite oko loba ke lobi na osala bo. Molali lobi na réalité mususu omona nzamba décider autrement. Donc yango to loba te vision na biso ezali makambo belé ya kosala. Mais to lino ko loba te bino mo bando mona kaka tant to bando sala ndebo bando comprendre que non makambo na biso ezabo vision na biso ezabo posa na biso ezabo to zana besoin to sala bo. Donc voilà, c'est ça. Na mukili sala makambo belé ya malamu ke ya mabe. Parce que na vie autoza nango soko sa makamala mo mingi mabe ate ye malamu ekoganga. En tout cas malamu bino bo continuer ko sala atabo continuer toujours ko sala yango. Monde ba comédien beaucoup feli pe moi na histoire journaliste beaucoup feli. Flore Makini ça sera capé artiste comédienne et puis atiki arrive dans monde na biso ba to micro to benga ka ba chronique ba journaliste. Pour n'en à Koufi, vous avez pour occasion peut-être aux années ensemble. D'abord paix en son âme et puis mes condoléances na famille na bango Mobimba famille biologique nae. D'abord so nazolo baboye nazana na passe na motema parce que Flore aza moi no nga na yebi eka na monde arte. Flore aza petite sœur nanga. Abenga nga kutu mama Lisa. Parce que aza mwana mo boye to koli na ye place moko. OK. Aveni na bango, akoli na Lobai. Juste na coin na Kasangulu direction Katia Mabanga. Oleki aveni moko ouais na Yolo Sud. Oleki aveni moko o elandi eza biso. Donc to koli ensemble na ko loba. Donc pas na nga Flore aza mupaya te, aza penza leki penza ya ngai. Donc parce que to sakana, to tambola, donc aza vraiment petite sœur na ngai. La preuve année que tant au grand frère ya Meta, paix à son âme, pasteur Chichi, asaki accident kufaka, l'air à balaka, ba Flore babinaka. Flore abinaka, nga kutu na kamwa ijo na yo mone na ba télé, na moni ya komi youtubeuse, na yo mone na akomosa ba théâtre, oh na kamwa nga bi oh yo kuye koto parce que na yebi ka loba na été. Donc na kamwa ki mais bon na mutu azana ndenge na yazwela makambo na ye. Donc ti lelo tanga kufinga kutu na yeba kité. Na grande sœur na nga muta bengi nga po yebisanga ki non, Lisa o mona na Facebook te ba publier Flore akufinga bi Flore akufi oh. Pour tout cela na biso na Facebook na nini na ba WhatsApp Flore akufi nga bi Flore wapi o Flore ka moko ka ya lobai nga bi na otala bona Facebook oui effectivement Flore akufi donc vraiment et ça là nga vraiment passe ti siko na passe makasi na ko quand même ko réaliser en hôtel parce que net nga bona yebite ka belaki na yebi na ngate donc pour ngeza ki net surprise mo boy vraiment nzamba zwaka lokumu parce que nzamba lobi na ba circonstances nyonso to kumisa ye to kumisi kaka donc azwaka lokumu ezaka biso bato tika na mokili to bandenge ni ya otambola parce que Flore pa lala ki ala muki ayeba ite ke non mukolo moko boye na okufa ayebi na yeke akufa na mata miraesa ayeba inete ke non jour boye na okufa mais tellement ezaka na makanisi na biso te mezaka babongisi ya nzambe donc lelo Flore akei donc paix à son âme puis courage na famille voilà. Et là, il y a le courage dans la famille, ndeko azalaki bongo mutu ya bato, mais là, il y a passe que na matanga ndeko na tout moni entre les deux familles bitumba makasi, les deux familles bazo bunda penza Lisa, bazo bunda makasi et ça m'a passé. Mais ça je ne comprends pas bato balingaka ndeko na biso, balingaka ye pe ba fan na yo surtout pour na ndeko na biso watiki biso. Ouais, non, ça va kaka vraiment kimia ezala. Flore Sakoufi.
bato bakoko bunda bakoko loba n'importe quoi o bakoko loba Flore ozonga lisusu te Flore asaki problème ezakande ya biso to tikali de Flore et servir biso de leçon biso bato tikali to mona ke Flore pas aki lokola biso aloba ki pe lokola biso aseka pe lokola biso asakana ki pe lokola biso mais lelo azate biso place to tikali photo teyama to tika no baloyenge to tika nanu asala ki boye et akufi pona boye et asala ki bona za isuna tina te parce que atie déjà zolone likolo donc onyo so tikali ayebi yango lisusu te donc biso de to luka kimia po place ye pa okende akende na kimia nyoso donc en tout cas famille na bango batika soki baswana ki soki bundaki vraiment makambo wana babosa na ngonano balela mwana bango parce que aza mwana moko azaki ngana yebi mingi na koloba te parce que azaki mwana moko na koloba azaki vraiment bon c'est bon Lisa zaka mwana malamu Lisa lo bane penza lo bakate loko maisha malgré quand je me sens lo bana mais Lisa vraiment lo bate toche mais Lisa vraiment alo bana eta s'appelle moi malamu Lisa osaba pardon lobi je m'achète moi mabe bon na bosa moi na bika ke yoza ka sunta lobi yo po cheto che mais Lisa lo bana ete moi malamu vraiment Lisa un mot pour le ba fan na yo pour le ba fan na oza un londo mal ba fan na oui on a koloba na ba fan na ngai ezaki Lisa Diasilo TV et Botami ah obinini nayebi ke balinga ngai wana obakisa ngo na sima nalinga juste na annoncer bango ke non Lisa oyo bango balingaka o bolingaka bopesa ba conseil afungola déjà chaîne nae eza Lisa Diasilo TV malgré tout na débit et meka ki un peu compliqué ngai bino mo boyebi mona so Botami sika eza na bana mso bazara tanga Botami aye na e bien tanga ko la lem so bandi ko bela meza bana mso bazara deka Botami abadi malade kende bozonga donc Lisa Diasilo tanga Botamaki azaki un peu moi malade ezaki mo bankoko seza ina kati mais nzamba sali grâce vraiment Lisa Diasilo sko ko mo kende bien vraiment na osenga na ba fan nanga nyonso ba o balingaka ngai et puis na sengi na ba fan nyonso ya ba chaîne nyonso vraiment naza na besoin na bino bo s'abonner massivement na Lisa Diasilo TV vous allez jamais dessus naza non e bandeli mais na bombeli bino makambo ya kitoko makambo malamu vraiment bo sepela nango bo pesa ngaka confiance mais ba fan na parce nga pesa abonner na yo ngape mira na abonner na yo ngaza abonner na yo okamo ngaza abonner ya Lisa ngaza abonner na yo na ba commentaire okamo sikomoni donc ngaza abonner na yo dans minute siko ngaza abonner ya Lisa donc Lisa na komako na LISA Diasilo na nga eza DIASILU U français auto benga ou ana suka donc Diasilo TV donc so s'abonner et ça langa bien makasi s'abonner massivement donc voilà bah c'est la pub émission yo moko ça yo moko pena ba plateau ça en tout cas wana nyo c'est ça ba secret na ko lo ba boete mais bango so s'abonner kaka après na suite na ngona sima na ngo ba oyeba OK Christelle moi malamu ko le kabino moi malamu pe ko le kabino tanda fandi pardon pour ça kiti na ngai mironda loba miro pena loba makasi azamuta media azamuta media asali 3 émissions azamuta media Monia Lisa bolu kala makana beta bomba wa po tuzano bien na bona beta bomba nazata kuna balobi pas de chichi avec de mauvaises personnes na ceux qui wana bongo te Elisa bongo naebi wapi nabi pas de chichi avec de mauvaises personnes bongo naebi la ngate pardon tsanga la vana OK pas de thé ati comment comprendre nga to zala bongo to ebani ensemble biso na nso to mesana bongo surtout fandi ambiance zalaka bolimi sanga peut-être ceux qui vont vouloir ngate parce que peut-être oh la grande famille nika fungola nga bango nde to sabu ça sambe ça malamu Christelle oui papa acte tout ko leka lelo bato bazela nini pona surtout ni na bino bosu akana bo fele to bosa makambo so bo landa pe basi ya ba comédien oyo bakufa ou peut-être mibali ya ba comédien bakufa
Bon, ce qui est vrai, Ndebiso to marchaka na les amis de Diana, les amis des orphelins, tout ça a toujours ba surprise. Okay. Donc eza le coin de cette communauté moko to sala et les amis de Diana, nyonso et se réglaka ou so nyonso et ezala toujours organisation moto tina groupe, moto sali supposition na ye que non il faut to sala boya batu ba lobi ba to kende beto kebende to ça donc to za makambo ebele o il faut to ça na les amis de Diana o eza vraiment surprise to lino ko dévoiler makambo onte bino mo bomo na bomoni makamba lelo bondimete boyebaka peut-être même baka que tozo yamba mwana ya Diana Makila mais okuta na surprise omoni mwana ya sœur grande sœur na biso visa omoni mwana ya ndeko na biso manager elekeli yo moko to oyeba kite to benga ki okaka yaka oyeba peut-être kaka ya bana Diana boy mais tant beaucoup na surprise donc les amis de Diana otoza borné ka to eza to sala makambo ebele o ya minene o ko sepelisa bino donc bolba non eloko vraiment biso moko na makasi ya nzepo makasi na makasi biso to kokate yo to tia toujours nzambe les devant yem ta ko conduire biso nyonso donc les amis de Diana toza ba surprise ebele toza ba surprise ebele o ko kamisa même monde entier mais comme ça même na Congo oh comment bandeko ba izaki to même nde to ba boy to ba ebele ba mona ko lokwa moi j'ai mais tala depuis Diana kufa déjà deuxième année hein to que troisième année donc toza kaka toza toujours koko ba kaka na ba orphelin na biso. Les amis de Diana Makila ya boye jamais ezala. Coup de chapeau à vous, félicitations. Nzambe apambola bino. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga Yeso Alléluia Yesu azana pa moi Komba mana yo Jésus Komba ma Tirobo Yesu na lingina tatola Yesu Papa na lingina témoigner Sangalo Napena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalola ye Na ye na babasi na nga Ibosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Ibosa bonsambe na yo Salela nga Yeso Yeso Salela nga Yeso Yeso Longesanga Yeso
Yesu, Yesu. Logisanga Yesu, Yesu. Logisanga yo. Logisanga Yesu, Yesu. Nale bibia bisenga senga nsanga londa. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibia bisenga senga nsanga londa ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai yo yo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu mesa mukatanga lisa mesa mukatanga lisa mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba. Wopekisanga te. Oyebite bisika nsamba lokotanga. Unayemba buye. Soki na koma kosambela sambela. Wopekisanga te. Oyebite bisika nsamba swanga. Unasambela buye. Soki na koma kobina bina. Opekisanga te oyebite makambo nsamba asalelaka olabina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.